Son Makundi, au Monique Biana. Ailleurs, il y a On va te la qui a donc Maramoué qui me dit. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City. Bonjour, bonsoir. Naba fidèle internaute bozo la nabiso partout dans le monde. Merci pour la fidélité et confiance bozo pe sabiso. Bonne année pour la année 2022. Merci nabande ko nyonso o bokozwa libaku ya kolanda biso na chaîne nabiso fimbu na fimbu. Lelo toza awa na commune ya Kitambo aussi précisément na avenue OIA 51 35 et pas ya la Queen Victoria Bolem ONG British Foundation. Otoye tosola lisolo ya cosmétique oto koyoka parce que mingi boyebi spécialité na ye ezaki mingi na masolo etali habillement mais cette fois-ci à côté de biso ba arrivage au etali cosmétique yango nga pegiti tant le parallèlo na lobi ke na yanga moko na kati ya esika oyo pona toyeba ba produit nini de konabiso la Queen Victoria Bolem oyo a bombeli ba fidèle internaute oyo pe azo pesa ba exemple ya bandeko bazo la trop mal propre bazo yebate eloko ni bakoye ko sala yango tolobi ke tokiti awa et pa ya Victoria Bolem la Queen na fondation na ye British oyo ezalaka mingi pona bino. Déjà toza na kati na esika mama mwasi kitoko ayambi pe biso ona kopesa mbote mama kombo nani bato bakolanda. Mbote papa kombo nanga Madame Francine Kikeba. Nazali ndeko ya Madame Mati Boleme la Queen. Okay. Merci beaucoup Madame Francine sur na annonce nanga oki déjà eloko ni na lobby na ba produit o lelo tokokuta nango par rapport ya cosmétique na yebite ndenge ozo yamba biso oyambi biso awa na kati ya clinique to bengango clinique déjà parce que quand on parle de cosmétique déjà ba spécialité na bino awa des nini et surtout tout le monde entendait biso ba produit est belé awa d'abord yebisa biso est-ce que lelo bozo assurer vraiment ba produit cosmétique na bandeko bien na ba client au ba kolanda bino ke ba kosala ngo pe koza malamu. Oui, assurance ezali à 100%. Bozo mona tenanga mo ndenge ezali mais ezali koloba te vraiment bosalela ngo bozala dessus. Expérience pesali? Oui, ezali. Na ba arrivage oye awa na yebité déjà je pense que vous représentez biso d'abord ba fidèle internaute bazolanda biso na linga juste un mot o le bela bango parce que tu représenter moko to kotala o ezali awa o ezali mais essentiel même bandeko bazali banda ya mboka même o bazana Kinshasa na ba o bazana province ba kolanda biso via internet via média ndenge zalaka na yebité est-ce que okoyo ko bana bango na ko ba bango baya ezaba o bazana libanda mboka ezaba o bazana kati pays ezaba o bazana province baya chez la Queen Victoria Boleme boza dessus. Est-ce que possibilité ezali que ceux qui mutaza à l'étranger que azoba produit na bino eza mutaza na France na Belgique en Allemagne eza na Kinshasa eza na Congo awa est-ce possibilité on ezali toza na adresse na toza na numéro ya téléphone ya yemoko la Queen sur WhatsApp o bo sali commande na bino bo passer commande na bino soki boza awa na kati ya ville ya Kinshasa donc tindela bino soki pe boza na kati ya libanda ya livraison ezali kokomela bino sans problème. OK. Merci beaucoup madame Francine. Na rolinga sikoyo na bité soki to banana nini pour ngapi naza mituna na kotuna yo na produit nyonso o ko bana ko lakisa biso awa donc na bité soki o ko banda biso na produit nini oyo omoni na ba produit nyonso oyo batu bazola na biso en direct bakotala yango pe bako juger d'abord produit no ko bana non banda na dentifrice o ezali basé na makala botala nanu ngamoko no
mino na ngande soko za na mino za kaki mino solo ye osaleli dentifrice oyo eza na brosse nango na kati oza dessus te kolongola o vraiment o bato bamela basigarette bamino egata wana o problème ya kari salela dentifrice oyo oza dessus te ekolongola o basalite nyonso ya mino. donc bozana dentifrice nayebi te soki okoki koleka lisusu na deuxième produit okolakisa biso. Oui, naza na babonbon oyo ezali basé eza basali mpona vix mpona bato neti mikolo corona ezoderange biso mpona mongongo kokosola donc okolia bonbon okoyoka vix yana etamboli mpe na nzoto mobimba donc ebouge donc ntina cerveau oyo moko osentir mpe yanoki oza dégage souplicité na nzela ya bonbon na biso oyo na memeli bino yango toza na vitamine C oyo bomoni tosalela yango mpe eza ya effervescent otie na mai omeli. Vitamine yango eza mpona nini? Eza mpona kovimbisa nzoto to mpona kosala appétit ata soki omelaki kisi bien te esali yo okoki koassocie yango na vitamine na biso oyo sans problème. Na ye na mafuta na biso oyo crème na biso ezali E45 eza pour traiter bapo baposo oyo ezalaka ekauka po sec kokosalela yango ekoede yo mpona kotia yo teint uniforme. eza sans hydroquinone mafuta sans hydroquinone po type ya po nyonso okosalela yango ozalaka mwindu ozala chokola ozala pembe okosalela yango sans problème. Toza na simple oyo ezali gamme mobimba toza na gel de douche nango toza na tonique nango toza na simple H6 oyo eza mpona contre la vieillesse kotia na elongi surtout mikolo ndenge moi eza makasi okotia yango okozala vraiment na problème te kosunga yo contre moi. Toza na bagel de douche mpe ezali toza na bacrème ya gommage mpona elongi toujours toza na savon ya mbuma eza na bato mosusu non aolobaki non namoni ke kosalela gel de douche nga na okoka te savon mbuma mpe okosalela toza yango na problème te. Toza mpe na baparfum ya mibali basi ezali chez la Queen baparfum mpe yango ezali toza na batableau de beauté ya maquillage toza na baume mpona baarticulation yango okotia na nzoto toza na bavernis toza na bafeu de teint toza na barouge à lèvres ya mat donc toza mpe na huile oyo ezali surtout mpona bamama bapapa balelaka rhumatisme soki osaleli yango kotia yango na mai ya eau tiède otie ata 3 gouttes to 4 gouttes na kati ovandi na mai mpe ekota yo mpona rhumatisme. Merci beaucoup, Madame Francine. Bah, produit n'a bien nous se présenter. Biso est-ce que bah produit n'a bien nous a importé et ça bah produit zo uta si précisément na mboka nini parce que bateau bazolanda yo partout dans le monde bah yé bape précisément wapi bisika bah produit n'a bien zo. Bah produit n'a bien zo uta na Londres. Na Londres ici quand il moko la Queen azali kuna Victoria Boleme que je salue maman maman Mati maman Boboto maman Bana na olingato zonga moi si maman ke parce que Nathalie eloko oyo eza faux de teint na éviter
mikolo comme moi confusion na Kinshasa mingi ozomona bato nyonso bazo utiliser ba faux de teint mais nga na okaki le ba moko te koloba na debia olobi faux de teint oyo tie eza pona pona yo est-ce que ba faux de teint bato nyonso bazo salela ba faux de teint est-ce que ça ba faux de teint comme il faut vraiment que muto faut ça la faux de teint na nzoto ne parce que tout le monde a bato so faux de teint ma ezali ba faux de teint oyo oyo la kisimbiso awa yango pesa est-ce que utilité à faux de teint ya mai nani akoko ko cha faux de teint ya mai et surtout na teint nini. Bon, pour la faux de teint et tangamaka etalaka loposo ya ndenge ya moto. Biso a mingi tozo respecter te. Au moment na mutaza chocolat ko pakola faux de teint oyo nga na simbi oyo za ya bata pembe. Soki omoni oyo nazwi oyo soko talango bien différence ezali. Oyo ezali ya bato ya chocolat oyo ezali ya bato ya pembe. Soko pakoli yo muto ya chocolat sali respecter teint na yo kolanda te ke o no po ya za pembe. Non, respecter teint na yo oza dessus te. On s'est décidé. Pour le maquillage, il faut que le maquillage comme exagéré na Kinshasa. N'attend ni mutu fois ça la maquillage. Est-ce que maquillage faut ça la nini? Maman François le peut expliquer biso parce que les autres la lisola cosmétique. Papa on a des problèmes avec biso awa na kata Kinshasa. Okomona mutu. Maquillage il fallait ça les ya journée ya kocha maquillage ya soirée ko baby saye toza na maquillage ezali ba faux de teint ezali ka uniquement pour na soirée oyo ko salela yango na soirée ngo kende fête oza na dîner moko ba invité yo il faut kende loko moko za spécial oyo toza na faux de na maquillage oyo ko utiliser eza o salela ngo na mai na moyipo d'où journée mobimba banda tongo ti après midi au kosalela no mascara oyo po et osala le problème te po eza moi mais pour na soirée o ko utiliser pe biloko o etangami pour na osalela na butu. OK. Madame Francine nazozonga no mukeka asima pour na produit pour la biso lotion o la biso le pe tozana problème mingi surtout bino bandeko basi bozo utiliser ba produit hydroquinone ozomona ndeko mususu ko partie mususu za pembe partie mususu ozomona neti na ba kentos na basima maboko ozomona mamu ozomona ke muto azali ko utiliser produit za hydroquinone sikoyo na produit o la biso est-ce que zo garder pe ba teint malamu est-ce que muto aza pembe boko pe ça y est conseil qui a appliqué produit za hydroquinone. Est-ce que awa boko ko sala moto aza pembe bino bozo yebisa yeke pakola mafuta hydroquinone. Mafuta na biso o crème na biso o eza pona type ya ponyoso. Eza pe teke eza mafuta mususu bako yebiso uniquement il faut pakola ngo kaka na tongo. Eza na mafuta mususu bako yebiso yango il faut pakola ngo kaka na butu avant lala. Mais o ya biso o eza na tongo eza na pokwa okopakola yango et ko tia yo vraiment teint uniforme ozana problème te. OK. Pour moi confusion muketo kozonga pe lisolo etali vitamine C parce que yozo mona ba film ebele komi kaka o cimenterie de Lukala o ciment déjà na ba produit aboye bato bakoye ko banga faut que ça banque ça produit mo réseau pesa appétit et surtout ba komona ka vitamine est-ce que vitamine na biso oyo eza vitamine oto ko quantité ndenge tozo mona ba fi mata mezo ko vimba ba chafouin ba C4 est-ce que vitamine on ndenge za importé okoye ko expliquer biso sous malamu pour na vitamine bato ba kotala peut-être pour na ba ya ko somba il faut ba comprendre peu explication malamu. Vitamine na biso ezali vitamine C. Soki tozo melakisi bapesaka biso ba médecin baminganga bakomelaka biso il faut ozomela kisi o accompagner yango na vitamine o ekopesa yo nzala posa ya kolia yango vitamine C oyo eza ya effervescent okotyango na mai okomela yango eza le collage. Merci beaucoup tozonga liso na moi ba bombo oyo pardon vraiment ba bombo oyo explication nango epesaki ngai vraiment moi malamu mingi parce que nengo lobaki ke bombo ezo traité hein ezo traité est-ce que utilité ya bombo est-ce que kozwango na motu ya mingi te est-ce que awa ba produit na bino ezana ba primo abordable ke moto ata bengi bino na nzela ya téléphone ba produit oyo expliquer a kozwango vraiment calmement ba produit na biso ezali ba primo ko
promotionnel eza na mutu nyonso eza te ke ono toteka biloko ka mpona bato ya mbongo te toza na kategori nyonso ya se ya katikati ya likolo ndenge kaka poche na yo moyen na yo oyo oza nango kokoka okoya osombi mpe biloko epa la queen okozala dessus te bato bakoki kosalisa mpe bacommande oui bosala commande ezali pa la queen ok merci madame Francine nayebi te na kati awa nayebi ke boza na ONG British Foundation oyo bosalisaka mpe bato ebele parce que toza mpe na ndeko moko ya artiste awa aza awa grand pays oyo mpe ye mpe British Foundation esimbaka ye bandeko oyo balandi yo na ba produit na bino ba pesa bino confiance par rapport à ba produit na bino parce que il faut pesa pe bango yebisa bango ke toza na Kitambo na commune na Kitambo bato tout balandi biso et surtout na ebité maman Francine soko koza na explication parce que faut za na technique ya ko benda ba client déjà yo moko de choses à moi aussi kitoko ça vaut zolo ba pe kitoko ndenge moko aloko ayi moko la Queen Victoria Bolem na ebité dernier mot na yo pe faut pesa biso précision parce que sola qui lisolo ya lisolo ceux qui mutanga zo eloko pour na numéro ya téléphone muto ko sala commande à l'étranger ndenge nini azo eloko na nzela ya singa na nzela ya téléphone na habité ceux qui lilobani ko loba na bato balandi biso par rapport ya ba produit na bino za importé zo luguta si précisément na Londres oui eloko lilobananga ceux qui ezali boya chez la Queen Victoria Boleme sur OIA 51/35. Beaucoup à la dessus na Victoria Boleme la Queen Foundation azawana pona bino ko recevoir bino maboko polele tozape na biloko pona pe bana olatisi mwana pampers yango yo ezali awa pona kosunga bana okumona mama mususu banda latisaki mwana pampers umeli kolongola mwana pampers boye ba rouge esali mwana komi ko kwanza donc na nzela ya produit na biso oyo soko longoli mwana pampers pakolié ba rouge wane ko salé te o mikusa wane ko salé te ko déranger dans okozwa pe produit ya ba bébé on a pris moko abordable sali OK lilobani ko ekoloba avant na pesa pe micro na ndeko na biso lisolo ya British Foundation oyo vraiment edaka batu ndeko bonjour aux artistes comédiens ndeko grand pays tokutio awa na British Foundation ya mère na biso la Queen Victoria Bolem na ebité yo pe ba songaka awa lilobani ko ekoloba parce que na moni pe ba produit eza awa même yo pe okokozala na besoin nango parce que nga pe na s'intéresser na ba produit ebele o eza pe ko garder pe santé malade na ebité okoloba ni na batu bakolanda. Merci beaucoup Petit Titan comme yoza journaliste international so moni biso ba comédie to yebwe parce que moni areza elo mo vous amener mais tout ça en soutien le so moni ONG esalemi lelo ya Quid Nabiso Quid Mother Nabiso maman Nabiso ya likolo donc Victoria Bolem eza po abimisa ba artiste o ba souffrir pona ko salisa bateau bazonyo koma place ko sunga bango ezate surtout bato ba obela maladie ba cancer biso vraiment tuzana pona ko sunga bato na ngona ko senga na bato so basutena biso fo boya ko somba biloko awa tant que somba biloko awa ezo permettre la maman ay ba ko sunga biso bino bozana libanda bokine pikiti za balobi ba Yusuf pourra d'abord en Afrique de cette place au oza musika wana posta ba eloko yela yo na Israël kuna Landry Ndombe yo na mwasi na yo Yolande olela bo bengi kaka na numéro ya mama Mati boko zo ba produit ba non so bino bolingi onga na za bona lingana kolate hein lutte contre la violence bino bolinga bino kolate mama Mati bosani binote biloko eza ya qualité tout yana bato misusu lelo ba komokanga bango bandoki Petit Titan so longoli ketch na ye solo loko le bembe donc pour nous inviter makambo mo préférer la tane li papa linga kali papa linga ketch te nzoka eza nango eloko ta okimaka sola makolo parce que pona okimisa sola makolo wana yaka kaka awa okuta ba produit ba parfum ya makolo ezali obendo tie obeti pena ke no ba combien de jours solo wana ezalaka te onga mapeka nangi lumba solo solo ngibila mama wa trop ya obangani on a somba citron te lisola citron zate yakaka awa yaka rozwa solution na yo na makambu na yo onga ndi nazabo ena mwasi moko na sufaka na ba règle douloureuse mama tolo solo pe règle ça oui règle douloureuse habité ba bande génique ezana ya qualité o que non et ça vraiment que non mutu
tango osalela yango po basi musu baso kaza na ba période na bango na soka longoleli au bord na biso solo ekobima na bord wana siko nzoka ndeza ba infection ndeza na kati siko ba banzo basali o eza po bikisa yo yo muto bimisa olela ba règle douloureuse o ebate na sa ndenge nini komo kende balia o balar so ça elika banzo yango moko traité monika moko pas c'est celle nini et c'est lipekiti. Merci beaucoup de grand pays pour na ko signaler bino awa vraiment ba produits cosmétiques ezali ozala mwana moke mokolo mwasi mobali parce que boki ndenge selon l'explication ba laxi bino pe produit et surtout bino ba maman botika ka bana na ba pampex jamais ko sala 10 heures du temps c'est impossible parce que bana mike ba subara pa mapamba basala saleté pa mapamba donc solution est assurée avec pas la Queen Victoria Bolem donc soko yé nenga ya on a lebisi bino que catégorie nyonso ozana besoin cosmétique mobali papa moi si mwana moke awa ba produit assuré et surtout bino bateau bozalaka mauvaise haleine soki ozo sola na mutu il faut zalaka na distance donc soko oza pembeni na ye yeba yango ke bakomona même minu na yo donc baotalaka ke donc mutoyo azwaka sointé et surtout na minuto na munoko na donc ba produit eza awa oye vraiment obandi ko appliquer produit après 2-3 jours ma mauvaise haleine wana ekimi maman Francine pona tokoma na tokomi na suka pona ko suki ça zala vraiment bien précis opesa numéro na bandeko oyo bakolanda biso o bazana besoin pona basala ba commande na bango pona pe ba produit oyo e ko intéresser bango e comme na bango bisika bazali bako ko benga na numéro ni kobenga biso numéro eza juste na C ndenge miso ezoleka numéro ya la Queen ye moko ezate ke non obenga la Queen oyambi non te ye moko donc maman azawana la Queen Victoria azawana pona bino 24 heures sur 24 na ba appel na bino akoyamba na WhatsApp na bino pe bokomona ye moko la Queen bosolola na ouverture na bino bofungolaka de quel jour de quel jour na quelle heure kobanda erni ti erni bokangaka oko pesa ngo pesa plus important tozali awa la Queen Victoria Boleme à partir de 9h30 tozala déjà ti 19h30 20h tozali du lundi au dimanche. Donc, na dimanche. Donc, ma client Nabino, bazaka vraiment oui, après église, au Léquier, après-midi, Yaka, la Queen Azal. Non, 7 sur 7. 7 sur 7. Merci beaucoup, Maman Francine. Naïebité ceux qui communication Mousso et Tikali, parce que de communication, on a déjà tout dit. Je pense que numéro il y a Kinshasa peut faut ezalate. Ba ko ko zwabino na sur kaka wana na itandoike. Donc nyon ce ko zala wana et komami déjà wana. Donc merci naïebité pour la confiance et fidélité. Il y a ba client na bino, il le ba suka on a ça avec grand pays pour na dernièrement. Lilo basuka ezaka ke na bengi bino nyonso boya chez la Queen azozela bino maboko polele koloba te que te na komi place na surtout kitambo nde bazomona kana oya wana modèle boutique eza bato bazobanga kaka ke no o eza kaka ya ba grand personne o ba grande dame te catégorie nyonso tolobi catégorie nyonso chez la Queen yaka toboyi na biso te eza mutu mususu limite neza $20 te siko $20 ana so aye nango azo eloko na ye te asepela te aya kota maman azalwana. Merci Maman Francine liloba suka pandeko grand pays. Merci à bandeko boya kaka sur oya dans 2 minutes na kitambo magasin au monde ba moko boutique na biso Victoria Bolem esika oyo ba soutenir ba artiste comédien esika ba soutenir ba passe ba cancer boya ebele bo somba ba biloko oyo po basunga batwana boya ko monde ba biloko esa ba qualité tout atoza musika na bi bien Youssouf Pourada na Afrique du Sud moninga ya Trésor Munzali place yango ngoyo tango yozo somba o sunga pe ba bola bino bato bolinga ko kabela bato donc bisika ngoyo petit temps donc minga kolobeza te bana kisasa bana poto bana ya monde entier ba moni déjà ndenge bo espèce explication ba tout ba comprendre explication ça vraiment compris ba tout ba comprendre que dans la mbonga mukie yaka ko banga te donc makam nyonso na se quoi nyonso vraiment na se
Merci de vos grands pays. Merci de votre union sur Bolandi Bisso. Awa prix est abordable. Donc, merci pour la confiance et fidélité. Beaucoup ça. La Queen Victoria Bolem. Donc, on a ONG British Foundation. Au mouvement, bazarana pour na cas difficile et surtout déjà basunga kabandeko bazana ba cancer. Donc, awa ba produit cosmétique est assuré. Donc, merci Nabino, merci pour la confiance. Tokutani Mikolozali Koya. Donc, nga petit temps le parallèle on a souhaité Bino. Bonne année pour 2022. Bye, à la prochaine. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.